Kinshasa na biso réalité ya bana kino côté na balandi nyonso tu ya magazine ya KNB News nazali na sengo makasi ya kopresenter bino édition ya mokolo na lelo bozali ebele na monde entier oboningaka Kinshasa na biso mpona kopesa bino ba information na tombeli bino bolandi malamu partout na monde entier esika oyo kozwami mpona kolanda biso na mokolo na lelo. Toute la population entre président Mbosso et président Vital Kamerhe ya INC. Bango mbali bazali ba membre ya Union Sacrée de la Nation. Kasi nani oyo esengeli azwa perchoir ya Assemblée nationale. Po a diriger yango na deuxième mandat oyo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Population alobaki boye. Présidence ya Assemblée nationale ezali kobenda mbutu na kati ya Union Sacrée de la Nation ba membre mibale ya famille moko bazali kowelela na bango nani oyo esengeli ya kamba Assemblée nationale ya République démocratique du Congo ezali Vital Kamerhe na Papa Mbosso bango mibale ba déposer candidature pour na koluka ko diriger Assemblée nationale. Kasi esengeli koyeba ete Papa Mbosso nde auti kosilisa manda oyo euti koleka pe ye moto azali kotambusa bureau d'âge oyo ezali kokamba nanu Assemblée nationale kino aseke ba installer bureau ya sika na yango wana biso na KNB totuni na population entre Vital Kamerhe na Papa Mbosso nani oyo esengeli a diriger Assemblée nationale. Le plus important c'est que nous va se soumettre à choix Mukonzango. De l'autre côté, tu dis que non, Kamerhe a un profil vers bien, étant donné qu'Assad a déjà fait déjà Assemblée nationale. Et puis tout le monde peut Mbosso, papa n'a son Mbosso, à peine diriger l'Assemblée nationale, tout le monde de quoi il est capable. Mais le plus important, ils sont dans l'obligation de tempérer na choix ya Fachi Beton. Pour bango tout basant la carte ya Union Sacrée. Bango tout basant la carte ya Union Sacrée. Pour to tellement to bango déjà profil et au créer ba guerre na carte. La raison pour laquelle va se soumettre na choix mon. Déchaîner na rôle bezake. Si on a connu ba président malamu na Assemblée nationale, président Vital Kamerhe en fait partie. Madame Toliboso. De l'autre part, peut-être au monde comment président Mbosso, à l'acception de quoi il est capable. Netsinga, diamétralement, je dirais, je n'ai pas jeté dévolu là, ça n'engage que moi. Je peux dire que non, mais c'est Kamerhe, il est mieux placé pour le diriger. Quand bien même, il y a eu trop de choses à sa personne qu'il s'amende. Il y a le Bosso dans le Loba, allez, sous Vital Kamerhe, tout le monde a dengue démocratie et triomphera makasi à quatre assemblées nationales. Opposition bandai koloba dengue et zalaka. Et puis on sentait vraiment que non, makambo bandai kokende vraiment na dengue moko boya malunga. Surtout naza ko épingler makasi nazo beta c'était makasi na côté démocratie. Sous Vital Kamerhe. Et puis tout le monde a dengue nini ba député bazaki ko bazaki koloba dengue balingaki. Bonne à Liboso. Yami Balé, malgré déranger Arabiso petit peuple, sous Vital Kamerhe, tout le monde a payé, les députés, les salaires qui revient à la hausse, malgré déranger Arabiso petit peuple. Le candidat du peuple congolais, le père de mère, c'est Papa Mbosso. C'est notre papa, notre sang. Kamerhe ne peut pas jamais être jamais pour la président, il y a parlement, il y a Mboka Oyo. Direction de Bosso. Kamerhe va salir d'abord d'origine Tutsi. Toboyi Batoana déjà, ce sont des traites. Les peuvent aller passer 100 jours.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a échoué. Après, c'est économie en moque. Si le dollar est matin, c'est quand même. D'abord, le courage. Acheter les poches. INC peut payer à partir d'abord, il y a l'étranger. Combien par région, il y a M23. INC, on a peu de facilité. Il y a un complot, il y a beaucoup de caméras cité. Le caméra, ça ne sert pas, papa. INC, pour que jamais diriger le Parlement. Tozali kotalela pe tozali kojimele kote mosusu bazali kotala poids ya âge et pa papa Mbosso kasi kote mosusu pe bazali kotala misala Vital Kamerhe oyo asala na République démocratique du Congo ya malamu to ya mabe kasi population misusu balobi ete sengi na tata mokonzi ekolo nde akata likambo oyo po yende azali na décision ya suka bango mibale bazali ba membre ya Union Sacrée kasi esengeli bayoka moto oyo tata mokonzi akopona nde mosusu akoti na sima na ye po ba travailler na vision ya chef de l'État. Tozali kotalela pe tozali kojimele ndenge nini dossier oyo ekosuka po bakala mingi te awa esengeli élection ya bureau définitif ya Assemblée nationale esalema. Oui. Mais est-ce que vous allez continuer à servir la population dans les produits qui kitoko? Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona babota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Bitosco a éliminé une fois de plus comme Messano qualité à produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyo kwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mbaba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltexco asala kama sekite Beltexco mokonzi ya ba produit ya qualité botala ba memeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui. Kobanda le 9 kino le 22 avenue Kasavubu commerce kino na Rwakadingi kozala ya kokangama wana ezali communiqué oyo gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningo Bilambaka aibaki na kosigner. Zandu ekoma fulu ekoma salite kasi gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila azui décision kobanda mokolo ya le 9 tu le 22 avenue commerce Prince Kasavubu pe Rwakadingi eko kangama na tina ya ba travaux oyo bazali kosala kuna bazali kotonga zando kasi basiki pete bazali pe kobongisa ba avenue oyo ebukana ebeba ba passager to pe ba commerçant oyo bazalaki ndinga na ba montard bafandaki kimia te balobaki boy ozomona bazobongisa me babongisaka pe basilisi bakobongisa batiki 2 à 3 ans tala nano Kasavubu ti kuna soki obandia okamati itaga nuvwa kende ti kuna likolo papa koboya akabokanga ndenge wana loba soki kokanga osaka nini semaine ata 1 mois la sava zando nano esili te ozopelise bato kokanga kotanda kosala bato bazokufa na batension bamama bazokufa likolo ya babiloko isa nano zando soki
misala na zando oyo kozwa bato nyonso baza na katikati ya balabala bakoti na zando kozwa misala mosala mpasi ekomi na mboka misala eza sikoyo esika biso tozoteka nde esila kuna mpe bokangeli biso esika bokangi kuna oye bobandi esika tokende olobi na ti tolongwa kuna toye na balabala oma lisusu wana tolongwa tokende mboka eza moke mboka eza moke okokosirkule kaka okozolaka nde kaka okende wapi esika okende ezali tozokufa mabe ebele na batension bamwaye siko moto siko lisusu nde likambo monene esaki moto bare nyonso esika bamama bazotala donc terrible tala lamba naye kochange na magasin mpona yaki nango koma kopotopoto nachange nde na lati mosusu mpona oyi kosonga tokobotambola lamba mibale tolembi tonga te baotonga kuna na kati na libanda boye eza sali te potopoto ezali baotonga basele omo te kana toonyata to bapotopoto kasi mosesa mabongo oyo okozalaka 100 fois batia kota na pouvoiraza ba 100 fois basala ngo na bamanevre moko wana na mona na kuna soki kongole mosusu abimi lela olobi moko oyo ezamaka paso okonterdire te moko epumbaka o moko epumbaka poma ekotumbaka parce makambo tomona makambo omoni kaka ndenge kofilme mpona lelo soko elobi kaka leme place oyo okuta basala kala te basala akangikisaka na bango bazosala na bamanevre moko mille par omonde tobaye vraimen makambo oloba vraimen nayebi te bakonzi yango tozalaka na bango eza bakonzi oyo basala na mboka mosusu awa baya kosala stage kozi ezobanda na kote ya bakonzi oyo bakindaka bango mpo basala pasi balandelaka bango mpo bayeba matière nini oyo basala nango nzela parce avo nzela tuka mpo basala yango fo baetudie yango nano bayeba oyo ezalaka nzela mai esengi kotya breton te esengaka ligon apama mais oyo okomonaka ndenge basali boye basali yango ya kudon batika or ke eza nango nzela moko esengaki basala breton ndenge bazwa mais so basalaki kaka breton esinango epuis ezala promiserie ya carnivore carnivore ezala epuis belge asala carnivore kaka oyo belge asala nde basala yango ti zandu ezali kokoma saturé na basalite pamba te eza na bakote mosusu bakanga depuis ti lelo bafongola te na ntina bazali kosalisa batravaux yango wana bato balongwa kuna babima libanda kasi babisika yango mpe babima libanda balandi bango lisusu mpona kotia kaka propriété ezali kodéranger bacommerçant to mpe bato oyo bayaka kosomba babiloko bino moko botala ndenge bato bazali koya likolo propre kasi na se potopoto na potopoto ya kosakana te tokosenga kaka na gouverneur de la ville esuka kaka na zando te parce que kisasa partout ezali transformé na salité kozwa trophée ya kozala meilleur gouverneur ya ville ya Kinshasa ezali problème te kasi population ezali kosenga emona lisusu misala pamba te partout ekomi bloqué neti kuna na magasin ti na entrée mo fleuri eza ya kobeba misala ebanda kasi ti lelo esilaka te ezali ko créer bambouteillage moko ya dégâts misala oyo bosalaka eske ndaka peti na suka pamba te tango bo abandonaka salite wana na pasi wana ezongelaka kaka population ebongo population elobi bongo elingi lisusu te Kinshasa eleki partout. Élection ya ba gouverneur na République démocratique du Congo kasina Kinshasa, candidature ya Deoka Songo. Baboyaki yango na seni kasi cour d'appel ya Kinshasa, babi na kozongisa ye na course. Ba élection zali déjà awa le 29 avril. Ba détail na élément oui. Le 29 avril awa élection ya ba gouverneur esengeli salema pona ba province nyon surtout ya République démocratique du Congo kasi candidature ya Deoka Songo oyo azalaki déclassé pour na retard n'est pas ya seni cour d'appel ayebi na kozongisa ye na course oyo ya élection ya ba gouverneur ya ville ya Kinshasa na yango monsieur Deoka Songo alobi ete ezali bongo grâce ya Nzambe pe ya bavoka na ye ne batandeli dossier oyo na yango
cour d'appel ya Kinshasa ebi na kozongisa Mesedeo Kasongo na kati ya course oyo tozali kotalela pe tozali kojimele ndenge tozali komonela oyo ekomi lokola match ya CAN ndenge Côte d'Ivoire azalaki éliminé et yaki kozonga na compétition na ndenge moko ya miracle ya Nzambe kasi Deo Kasongo pe na ndenge bazongisi eboye esengeli na bakandida ebele bazala na bokebi po ekoya kosuka ndenge Côte d'Ivoire ebaki na kosuka. Cour d'appel ebaki na kokata makambo mokolo ya lundi 8 avril 2024 kasi élection ezali bongo le 29 avril 2024. Après 2 mois na morgue, Chaka Congo oyo azali artiste à danger, programme ebimi bongo bakokunda ye le 14 avril 2024. Après 2 mois, il y a Liwa, il y a président, il y a Asbel, artiste à danger, Chaka Congo, qui non le loyo a kundama na yete po nanini, bazala ikozela. Gouvernement epesa sa position na yango, pe epesa financement po na kuluka, kokundaye, na onea na tina, ya misala malamu oyo, Chaka Congo, ebeki na kosala awa, na République démocratique du Congo surtout mingi na Kinshasa pour na ba artiste nyonso o zalai kobela topé artiste ya kufi ba démarche moto azalai komene yango ezalaki bongo Chaka Congo kasi ko banda ye moko akufa kino lelo oyo ça fait 2 mois nde programme eye kobima mikolo oyo na sima ya passage ya ba membre ya famille na ye na émission nde ba pesi programme enterrement ya Chaka Congo ekozala bongo mokolo ya dimanche 14 avril 2024 oyo kaka na nécropole. En attendant suite ya gouvernement topé ya baninga na ye ba artiste ya République démocratique du Congo sengeli balela ye na honneur nyonso tout et sengeli koyeba ete $50,000 oyo chef de l'état apesaki ezalaki bongo contribution personnelle ya chef de l'état yemoko nde apesaki na libota pour la kokunda Chaka Congo kasi gouvernement pe na ndenge ya ministère ya culture esengelaki pe ekunda Chaka Congo kasi bango kino lelo uyo position ezali kopesa mate tope esengeli kozela kaka po ministre ya sikatango akoya yende akunda Chaka Congo kasi déjà famille babaye na bango kozela po même ma ministre oyo bazali bakokai pe kosala quelque chose pour la liwa ya Chaka Congo kasi tika ete molimo ya artiste à danger epe manakimia. Jamais rata awana ka NB TikTok ya mokona lelo yango. Mama Rose Losako. Liba les affaires du monde ite mepesaka mwasi valeur. Mama Rose Losako. Mutu abetaka Paris foot abangaka déception bolingo te. Mama Rose Losako. Kokabona na mobala kabaka te eza délivrance. Mama Rose Losako. Mwasi ya malamu batalaka ye na parents te. Mama Rose Losako. Soki omoni elamba esimbi moninga kowela kosomba te tala na forme nzoto na yo. Mama Rose Losako. Mobala alataka mingi akabelaka mwasi na pasi. Mama Rose Losako. Nalembi. Azalaki na esengo ya kopresente bino édition ya KNB News ya mokolo na lelo ngai na bino tomonani bongo lobby Magazino Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino